Big up la famille, big up à vous tous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes Boalou de TV, la meilleure chaîne YouTube du moment. Nous sommes Katazoba, la meilleure chronique YouTube en ce net moment. Animé par Eagle Woman, la maman des aiglons, toujours avec le même esprit, toujours avec la même énergie, toujours avec le même plaisir. Et à chaque fois, ça sera pareil. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Il vient de faire Madison Square Garden à New York, mesdames, messieurs. Maître Gims vient de faire Madison Square Garden à New York. Une salle de 21 000 places. Eh bien, il a joué là-bas. C'était bien. C'était waouh. C'était honorifique. Et en tant que fils du pays, en tout cas, to beteli ba maboko, to boakeli ba fleur. Moninga zui sepela pour lobipe ya yope e ya. Moninga zui sepela lobi ya yope e ko ya. Madison Square Garden, Maître Gims a totoli yango et na cadre kaka ndenge ezalaka. Alors après Maître Gims ngana bi ke congolais oya kosala ngo eza Aigle. Toujours il a payé Madison Square Garden ya Aigle. Et quand ninga la kaki biso toujours il a poto ebike ye soki atie détermination na likambuti asala rango. Aigle zana eti lowa ba misusu batalaka talaka nano. Alors Maître Gims a oti kobeta Madison Square Garden qui était une réussite. Alors makambango yango ka toujours loba. C'est le moment. Bino batu bobeta ka basal. Faire gola na ba fanatique na ye logola Maître Gims mutu na bino bokopera bien à Betty Madison Square. Moi je pense que c'est le moment faire repère date kuna olia zilaka fali tango fali ko beta boye pia kende koluka o tia ba date kuna. En tout cas, c'est vraiment le moment où ba Gaulois Madison Square Garden eza nango wana kimité 21 000 places. Ba chroniqueur ya Londres, ba chroniqueur ya Europe, ba chroniqueur ya Kinshasa, bo sangana, bo luka moyen faire ya beta pe Madison Square Garden. Bo zelaka te tango fali ya ko tia date kuna po ekoma elengi. Et quand ninga acti du net balobaka ke fali aza sucre faire aza fourmi, alandaka sucre pas fali. Acti du net balobaka eloko wana kala bazalaka na torte. Dans la minute au Gims a beti Madison Square Garden et le bela faire et l'orote. Et le bela bagolo et l'orote. So fallait tirer date na Madison ba et comme si quoi lengi. On a si quoi Madison et comme lengi. Baroya wana mobondo. Toko betango, toko tondisa. Boya na mobondo Maître Gims a beti. Et puis Maître Gims abandonné aux États-Unis après avoir quitté na yo arena na décembre. Ana date ka moko te. Mais au mona ba loko bazala na date ka moko so atika date moko akangami wana. Concentration nyonso ka na date wana. Énergie nyonso ya nzoto abimisi ka na date moko wana. Les vrais internationaux batiaka ba date belé. Botikaka ba kwiti na bino boyaka na wana ba plateau musique eza calendrier te. Gims ana calendrier mutu na bino akumisaka bino auti kosala faire dédicace na émission na Ingrid Kabongoti mutu na bino je fais dédicace à faire rigola mon gars sûr mutu na bino Gims abimisi calendrier ya 2024 na 2025 tala ba date bino ka musique eza calendrier te nyoso o bino bokoka te ekoma mabe musique yango bino mutu bosala ngo po bopekisa calendrier artiste abova ye mutu asala musique po kende bopekisa calendrier ke musique eza calendrier te o calendrier ya nani ya Gims te calendrier o ya Gims te mutu na bino atie calendrier tala ba date ebele esa kutu na misu pasi Gims atie calendrier bino bokopera bien na Gims boye bisa eke musique ya calendrier te bozo koka na bino makambo te botika date moko na yo arena bovandeli ka wana
donc vina bino mobimbe komira wana bosa sumaka musute bo bougete bo vandelika yo arena Gims abeti na Madison abeti na ba date mosusu azoya okita sko na yo arena bino bokanga mika na date moko bosia maka wana metala mbanga ebele mbanga ka ebele bokanga mika na date moko botele mika wana o musique eza calendrier te koko na bino mutasala musique po bolongola calendrier na musique eza calendrier so za local tikala local yote muto ya olongola calendrier na musique parce que calendrier eza makambo ba internationaux un local ou un local akoya na calendrier te c'est simple local il faut que la musique eza calendrier te parce que ba internationaux ba koma déjà na ba calendrier un local aya ocha calendrier ndeni local ayebi yango te voilà, Maître Gims au cours d'une interview avec Ingrid Kabongo qui va dédicacer Ferrigol en disant que c'est mon gars sûr et l'icône de la rumba nanani nanana, il est déjà légende machin et en tout cas biso to tala kaka tout le monde a ndenge Maître Gims azocha yu arena poa malgré ça billetterie kuna et pas actu du net bazo kokona bango ko somba te héritier abetaki scène musicale na ye oyo etondaki mpo na wera sikoyo bino yu arena soki mpena bato bakoya eza kaka mpo na Gims yu arena bokopesa yango lokumu ya Gims epuis Gims yango mpe soki akoya toyebi te parce que namoni on dirait date ya le 26 aza na batourné na ye moko boye on dirait batourné na ye wana etombe na badate ya le 26 moko boye wana. Donc, vous vérifiez bien, Gims, on dirait, date à le 26, un événement naï. Donc, on a habité na minute au soki et qui est pour niveau, vous comptez na Gims pour na you arena. Et à ma Sonia, vous critiquez les fali à contact na bien invité. Si vous Gims a aussi la bino promotion, Gims a comme ça la fait les promotions à you arena. Mais malgré ça, billet vandika ba catégorie épuisée zananté. Si c'est ba catégorie épuisée zananté. Alors, on va pas tarder sur l'affaire de Maître Gims. Biso total la ndenge boki na ba promotion na bino. Ndenge azocha yu arena poa et Simbapi. Ba ocha bino poa mais tozo mona pe évolution na billetterie ezanango pété. Donc total à n'entendre sous temps faire à visiter salle billetterie comme matame yaya total à n'en kaka alors lelo na la kaki bino toko bimsa lukuta ya batakti du net ndenge baza kokosa ba fanatique concernant la billetterie à Yo Arena batu ya actu du net tokangi bango lokuta pona nini lokuta na bango liboso ezake artiste tanga zu configuration na Yo Arena abombi configuration ya salle abombi croquis ya salle abombi visibilité nyonso oyo batikaka na salle ya bombi nyonso. Alors biso tozomona ba information oyo actu du net azokende soi-disant kozwa na kati ya site ya azozwango wapi. Alors j'étais au téléphone avec Ndeko Moko Boyazalaka na France a expliqué nga pena makambo. Expliqué nga moi makambo moi mibale misatu concernant ba billetterie. Tosoli na ndeko wana lobi boye. Alobi soki ozosomba billet na site. Na mutu moko ezalaka permis po na mutu moko azwa kaka 8 billets na panier. Azwa 8 billets na panier ba permetaka 8 billets et non 6 billets. Donc 6 billets oyo ba actu du net bazo lakisa wana toyebi te bango bazo trafiquer ba billetterie yango ndenge nini. Parce que soki salle et bombi configuration et bombi croquis et bombi nyonso. Même la producteur ata beti a omonango te. Bango moka bata salle fo ba monango. Siko bango actu du net bazo monango comment.
Wana question tozo mituna. Même producteur, soit côté na site, a omona ngote. Ka bango moko bata site nde bazomona évolution ya billetterie. Parce que ba bombi tout. Tout ce que ba bombi wana, ils a visible te, même pas artiste ye moko zoka côté a omona te. Alors, producteur pour y évolution ya billet, il faut abenga bata site. Comment ça évolue? Bangonde ba kopesa ye sikoyo suite ki tala évolution isa boy. Mais sur internet même producteur a ko mona ngote. Alors bango bata actu du net ba billet wana o bazomona ki etikali 6, etikali 4, etikali 5. Bango baza ko mona ngo na manière nini? Est-ce que baza plus expert que bakolo site? En tout cas na yebite. Mais nandimi pété. Que Bactu du net bazala plus expert que bakolo site. Soit bazo travailler en collaboration na mutu oyo azo benga site pour tout na évolution. Soki mutu ya site apesi bango évolution ya billetterie nde bango siko ba communiquer na actu du net. Pour aya ko bima netike ye champion ya makambo ba billetterie wana wazo sala wana. Wanizaki eloko liboso eloko ya mibale. Tangu bozobeta masolo ya Fnac. Oba billet na Fnac esili, ba billet na Fnac esili. Il y a une réalité où peut-être ba te belé tozo comprendre tes anini. Fnac est un point de vente ya billet. D'accord. Alors point de vente ba kenda kotika une certaine quantité. Oketika moi quantité moko boy. Quantité obo déposer ce qui est sili, cela ne veut pas dire que ba billet nyonso bo imprimaki esili. Donc ce qui na Fnac billet esili c'est que billet oyo botindaki na Fnac. Nombre ba billet oyo botindaki na Fnac yango nde esili. Mais nombre ba billet oyo eza na site na oyo botina ba site mosusu eza nanu. Batu musu ebele bazo kanisa ke so billet esili na Fnac c'est que fini terminé non. Oyo ba déposer na Fnac so ki esili bokoye ko bakisa comme bokoye ko suka wana. Eza ndenge tout monde ba concert na biso ebetaka na showbiz omona ba tie point de vente ya ba billet ta mususu na Fikine kende ko somba na boutique Mama Kingandi point de vente mususu eza na alimentation Kingandi pona ko somba ba billet. Donc wana ezaka ba point de vente. Soki billet na point de vente moko esili koloba teke ba billet nyonso ya mokili esili. Wana ezalaki deuxième volet. Volet mosusu eza nini? Tango tolobaka ke file d'attente esalami na site ya Fnac. File d'attente wana esalamaka ezalaka ndenge nini? C'est-à-dire que bato nyonso babeta concert na yo arena parce que faire ya ye moko te. J'espère que so bokoti na site bozomona ebele ba affiche ou etandami wana na bata théâtre na bata maboke na bata humour baza pe na yo arena wana. Alors, file d'attente esalamaka lorsque bato ebele bazo somba ba billet au même moment ekozaka bata faire te. Ekozala na bato affaire na bato ya Caris na bato ya Sidiki Diabate na bato ya Taïk bazo somba ba billet au même moment. C'est tout à fait normal et comme file d'attente. Mais cela ne veut pas dire que file d'attente wana esalami ezaka pour na faire non. Au moins quelques éclaircissements autoyé nango po bo se tromper lisusu te parce que tant ba fongola ki billetterie bo se trompa ki ebele. Boyaki na baloyenge moko boye ebele. File d'attente et salami. L'événement le plus demandé. Rappelez-vous que au même moment, tant on a kotaki na site ya You Arena, au même moment bakomaki na fiche ya ferry, cet événement est plus demandé. Au même moment bakomaki yango pe na fiche ya Fali, au même moment bakomaki yango pe na fiche ya Wata. To publier kango soki tembe bozonga na ba poste bokoti na chaîne bokoti côté ya communauté botala ba poste auto publier ki ya 1 mois ou 2 mois bomona ba poste wana. Donc na fiche ya faire et komaki événement le plus demandé et komi pe pa Fali et komaki pe pa Wata au même moment ka wazi kwandi ba komaki te.
Donc, tous les 3 événements, ezaki les plus demandés au même moment. Raison pour laquelle, bomonaki file d'attente wana, esalaki na FNAC. Donc, file d'attente ezalaki ya faire te, ezalaki ya ba billet ya bato nyonso batie billet na bango na site ya FNAC. Parce que FNAC aza site moko ayambaka ba billet ya bato nyonso. Na ya Ferry, na ya Wata, na ya Fali, na ya Batamindele, na ya Bakaris, na ya Bataik. Aza na ba billet nyonso na site. Alors so bata Ferry, na ya Taik, na ya nani yo, bazo somba au même moment. C'est normal que comme ma file d'attente. Alors, ce sont des petites choses oyo et kosaki bino, bokanisi que vous êtes dans le bon. Or, tant aussi que temps eleki, vous comprendre que y a un ça ne va pas. Parce que babloga mike wana et trompa ki bino. Baba détail wana mike et trompa ki bino. D'accord. Jusque là, il n'y a aucune catégorie épuisée na billetterie à Ferry. Aucune catégorie épuisée. Pourquoi? Parce que bato somba ba billet te. Basala ba jeu à ping-pong. Atie na panier azongisi. Atie na panier azongisi. Aucune catégorie épuisée pour na bagolo na minute. Donc, yo arena ya Ferry. Ya moni mettre Gimsa zo aolemba te na mabondeli. Wana so mangala mona mabondeli. Mettre Gimsa zo lemba te na promotion pour yebi que ça ne va pas ezali. Yesi abeti sold out. Abeti dia sold out dada. Mais billetterie si ou ya Ferry. Donc, bah, sabino local, aza local. International, aza international. Soutien au maître Gims aza ko apporter na Ferry. Ye maître Gims ça est déjà sold out. Mais Ferry a bundana na on a billet. Pourquoi? Parce que, on est ce likambo ya artiste na ba fanatique na ye. Maître Gims a ko loba. A ko benga batu na microphone, na mégaphone. Boya concert à Ferry. Mais ba fanatique na yo. Soko za na on a bangote. Ils a passé pour baya. Donc, yé moko abeti sold out, mais Ferry ti siko sold out yana no rêve. Boza monde mon côté, boza na fan base mon côté, boa catégorie mon côté. Yé zo sa elo promotion, mais en tata si abeti dia sold out, yo na no beti ti. Timba. Alors, pour tout si ça kamba moko makambo ba vente en ligne, toke na dossier Amazon. Bagolaso bakotika na Amazon batali Ferry aza. Ferry aza. D'accord. Amazon batu mususu baye bagate Amazon eza lokola Alibaba. Bato basala commerce baye bi Alibaba. Eza place où bakendaka kosomba babiloko, bilamba, basapatu tout yana laba. Ba appareil, babiloko ndako tout eza na Alibaba. O bakenda Chine bayebi. Amazon eza lokola Alibaba ya France. C'est-à-dire que mutu tout o azana besoin ko tekeloko na ye akoya ko déposer en Amazon pour ba tekela yango. Donc ça n'a rien de spécial o ba monaka o Ferry na Amazon aza premier, Ferry na Amazon aza deuxième. Yaka lokola boutique. Amazon ya boutique. Ya monaka na Amazon ba livre eza, ba CD eza, ba appareil caméra eza, ba appareil électroménager eza, tout y a tout dans Amazon. Tout olingo somba na Amazon eza, même bilamba eza na Amazon. Donc Amazon eza na onka boutique. OK, o déposer moi 5 CD na yo, batekela yo na Amazon. Moto ya tiki 5 CD na Amazon, ça ne veut pas dire que soki 5 CD yo na Amazon esili, ki album mobimbe sili. D'accord, ezaka ndemo na ba point de vente. C'est la même chose avec les points de vente. Amazon yaka lokola point de vente. Eza lokola biso tant tobanda ko sala ba bande dessinée na Kinshasa. Tobanda ko ketika ngona ba point de vente batekela biso. Tu vois? Alors, très souvent, ba point de vente pour na ba artiste ou ba sala ba bande dessinée, ezalaka Institut français à Kinshasa. Au moins nous moi 10 bandes dessinées au tiki na Institut français au pesi ba prix. Ozui sous 10 mususu, OK ko tika na boutique moko na Victoire. Batekela yo. Ozui sous 15 bandes dessinées, ou ko tika ta musu na boutique moko na Bandal batekelo. C'est-à-dire créer ba point de vente na yo.
Alors soki ya institut français etekami mbangu esili baobenga yo ke ya kozwa mbongo na yo ba livre no nyonso esili, mais cela ne veut pas dire que na ba point de vente nyonso esili. Tamsu na victoire eza na bandal eza nanu osilisi ya institut français, mais ya victoire na ya bandal eza. So pe ya bandal esili baobenga yo ke ba livre no tikaki awa esili ya kozwa mbongo na yo, mais omona oyo ya victoire eza nanu. Donc Amazon ezaka ba point de vente. Nombre CD boutique li bango bateka soki esili te bomona kaka ki album ezaka na Amazon bazoteka yango. D'accord? Alors kozala parmi meilleures ventes eza bien. Eza bien. Mais Amazon ezaka a boutique. Ezeka kaka boutique batekela bino. Amazon eza Snap te. Pour Snap azalaka soki tia album na Snap ndenge ozotekela certification pe ezozela yo. Alors que na Amazon certification ezalaka nango te. Yango tolobaka ba internationaux ata otia album na Amazon il faut ekota pe na Snap parce que kuna nde disque d'or ekokota. Mais omona bino bozaka na Amazon bozo sepela bozo ganga nayebaka te makambo yango so bokomprenaka te bokomprenaka te. Alors voilà les quelques détails ya mike oyo batactu du net na bato na bino balakisaka bino ba Amazon. Quelques détails ya mike babosana koyebisa bino. Ce sont des petits détails hein, ou bango babosana koyebisa bino po et bozala éclairé au fait. Po bozala éclairé. Alors j'espère que bango bazana mitu ba comprendre. Alors bato ebele bazalaka choqué soki tozobenga faire egola local. Dako expliquer bino lelo que faire aza local. Et puis pourquoi et comment aza local. Simple exemple na opia bino. Bato bavandaka na poto nayebi ke bolanda biso mingi. Nanu boyoka teke na poto bazobeta lisolo ya ba produit local. Belgique, France, même États-Unis. Moto en États-Unis, en France, en Belgique, mais azobeta lisolo ya ba produit local. Na boyoka ngote. J'espère que boyoka ngo. Alors, au vendaka na France, au vendaka na Belgique, ba produit local eza nini? Eza ba produit oyo euti na localité moko boye, na communauté. Neti soko za na Belgique, ba produit local eza lokola nde bokenda oluka bakwanga, bambisi ya kokauka, bamakayabu, bambinzo, bamakelele, bafumbwa. Eza ba produit local. Ekomi na Europe. Ekomi na Europe, mais baobenga ngo ba produit local. Ninge feriaza. C'est-à-dire que ne pensez pas que le cola okomi na Europe nde komi mbamoko international. Ba produit wana to benga ba kwanga, ba safu ekomaka na Europe mais ba benga ngo ba produit local. Pourquoi? Parce que soko tandi yango na mesa chinois oya otuna ngo te. Vous comprenez? Italien oya otuna ngo te. Vénézuélien oya otuna ngo te. C'est-à-dire que c'est des produits locaux. Pourquoi? Parce que si vous avez un château rouge, les Congolais ont un lukango. Donc, au moins, les Congolais ont un château rouge qui sont safu. Na château rouge qui sont kwanga. Au tir le monde était chinois mowa yeboye. Ayo lukelo kwanga na château rouge. Chinois au kinde na ba restaurant chinois na bango akeluka biloko pe ba produit local ya mboka na bango. Mais ils sont en Europe. Donc c'est dans ce sens-là que babengaka un produit est local. Ça dit que aux autres kango en Europe, mais bato ba koya ko lukango yaka bata communauté na yo congolaise. Aux autres ka kwanga non Europe, kwanga comme international, mais zaka parmi ba produit local. Autres ka kwanga na Belgique, na France, les États-Unis, mais bato ba kolongwa na ndako ba ko sombango ezaka ba congolais. Ezaka omona o marocain yebo ayelukelo kwanga.
D'ailleurs, so bozolamba babiloko na bino na poto balobaka ezaka na solo mabe. Ou la nourriture africaine, ça sent mauvais. Donc, quand nde babengaka ba produit local na poto, ndenge pe ba fere ba produit local na poto. Ne pensez pas que ceux qui font à Québec en France, à Québec en Belgique, n'y a combien international. Aza local. Aza local, pourquoi? Parce que bien qu'azo bête en France, bien qu'azo bête en Belgique, mais bateau ba kolongana ko po ba ko talaye izaka ba congolais. Izalaka ba congolais mingi ba congolais. D'accord. Dans ce sens-là, nde to benga ke fere aza local. Doa lokola ba produit local été kama na poto lokola ba kwanga, lokola ba safu. Donc congolais ka muta olonganda kuni aina Château Rouge ko somba safu. Otika lomona te o maghrébin o soki nani aya oluka safu. Aya oluka o makelele. Na Château Rouge, na kena kende oluka litonge o tondolo. Tu vois, déjà ba produit local. Ete kama na poto, mais muto ya osombango izaka ba communauté ya Congo. Ndenge moko fere, akobetani na poto, mais bato ba roya concert izaka ba Kinois, ba Brazzavillois, yango wana nde tobengaka artiste ya local. Alors, pose à la localité, au monde Maître Gims abeti na Madison Square Garden. Botala la chaîne ya Ingrid Kabongo. Bomona file d'attente mindele na mindele. File d'attente ko po bakota concert. Mindele na mindele. Et wana eza su makambo produit local te. Wana produit local eza su wana te yaya. Comprendre, wana bena vrai international. Alors j'espère que bato babomaka nzoto faire aza local te, faire aza local te, a voyageaka. Ko voyager, ça ne veut rien dire. Quoi on peut voyager? Mais t'es comme un milliard de Congolais. Ça faut pas voyager. Et mataka pena avion. Mais t'es comme un Château Rouge d'un milliard de Congolais. D'accord. Y'a le wa couscous. Et mataka pe avion. Mais ce comme kuna bandi buka mutu bakendara. Mingi kozwango. Donc faire y'a le la kwanga na poto. Bien qu'il mati avion, bien qu'il était comme un Château Rouge, mais azaka pour la communauté congolaise. J'espère que vous comprendrez ce que pour la nini to bien raféré local tile parce que aza penda local. Aza penda local. Bobo mana bino sunzo tote. Je pense que l'explication est claire. Et bobo mana tote. Alors si le artiste azaka local pour nini pour les fanatiques balingi ko consommer été et puis yemo ko artiste alingi ko mepe sa chance te ya comme vrai international ani ko mepe sa chance te ake ko sala featuring na mwana wana ya Tanzanie na moni mutu moko atikelinga commentaire à lobby parce que na critiquer ra Ivani trop. Mutu moko atikelinga commentaire à lobby ki ra Ivani wana nazo critiquer aza star munene na mboka na bango na Tanzanie. Aza star munene na Tanzanie. Est-ce que nga na boyi ki aza star na Tanzanie? Na boyi te, na yebi peke na Tanzanie aza mama na star. Mais entre nous soit dit, oyo, est-ce que fait aza na visibilité ya ba Tanzanie? To aza na besoin ya visibilité internationale. Yebisanga mutu asali featuring na Tanzanie. Na mutu asali featuring na Aya Nakamura. Nani a visée internationale? Vrai, l'international au vrai sens du mot. Aya Nakamura qui va faire l'ouverture des Jeux Olympiques na France. Qui ne connaît pas Aya Nakamura? Ba Aya Nakamura baza ba star o ba longo na niveau ya ba communauté. Ils appartiennent maintenant à tout le monde. Ndemona ba Gims. Quand tu cites Gims, tu cites Aya Nakamura, ba Danza, ba Keblak, ba Dadju. Ça dit que ba longa ba toi communauté. Un Gims n'appartient plus qu'aux Congolais. Un Dadju n'appartient plus qu'aux Congolais. Aya Nakamura n'appartient plus qu'aux Maliens. Vous voyez ça? C'est dans ce sens-là de Tooloba.
alors qu'il est fait aza censé asala sikoyo ba featuring na bato baza sous na niveau ba communauté te na niveau ba pays te. Rayvanny aza fort na Tanzanie mais aya Nakamura aza fort partout. Ayaki na Kinshasa awa na Athénée de la Gombe ebukanaki pareil partout. Vous comprenez? C'est-à-dire que ba star o fali pour passer na bango ba featuring baza ba star o ba longwa ya communauté bakoma ya batutu. Rayvanny baza na niveau ba pays na bango na communauté na ye ou na pays na ye aza star. To boy te na pays na ye aza star. Aza star na pays na ye. Est-ce que Aya Nakamura aza star na pays na ye kaka? Héros. Non. Mutasali ouverture ya Jeux Olympiques. Aya Nakamura alelisi batu émotion. C'est ça le niveau les gars. Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce que moi je disais, donc héros na niveau affaire asu na niveau te asala ba featuring na bato baza ba star na bamboka na bango. Asa na niveau asala siko ba featuring na bato bakoma ya bamboka tu. Bato ba star o bakoma ya batutu, ba star o bakoma ya ba communauté tu ya bamboka tu. Vous comprenez? Héros eza susu te o star moko aza danger na mboka na bango te. O aza danger na quartier na bango. O aza danger na Tanzanie na bango te. Héros il faut que tout a déjà ba star o baza danger partout. Bakoma ya batutu. Inoka ya mboka na bango. J'espère que je me suis fait comprendre. Si vous comprenez te, si vous comprenez kate. Pona lelo, tout ce qui awa. Piolo pio pio.